Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Degnaïb Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Togolobela, les solo Oyo. Ezali ko pesa polémique ezali ka ko enflé na ba réseaux sociaux parce que boyebi makamunyo surtout au siko etali président de la République etali président na biso Fachi béton et komaka ka polémique. Donc et comment polémique parce que congolais alingi na ko ça la polémique na makambo oyo il faut que ça la polémique té. Lelo yango wana 5 minutes tozali ko landa actualité lelo tokolobela li solo oyo. Il y a directeur à cabinet Vital Kamerhe, donc le grand stratège Vital Kamerhe boyebi penza nga na lobaka yango Vital Kamerhe azali politicien penza oya solo parce que Vital Kamerhe atikala moninga na ye oyo amonike akoki kozala liboso azongi sima tomona fayulu ayebaki akopola fayulu esprit mabe akenda tina suka tilelo a continuer kaka vérité des urnes oyo bato bazali kolobela soute parce que pour mona muninga na yo ezaka ba congolais africain na pouvoir bozoke na course au pouvoir boye alobi que non nga na zongi sima yo kende liboso ezali facilité parce que mona pe mususu ayebi penza ke akopola na ya kozwa le chèque mais alobi omona non nga na kotika masolo te na komema ngotina suka na yebi ke na kopola na nga me na kotikela Joana te to kende ka ndeko na tina suka ta na kopola ça la rien na pola kaka mais to mona penza Vital Kamerhe amoni ke muninga na ye ndeko na ye Félix Antoine Tshisekedi azali vraiment na moto koleka et puis azana UDPS abi non yo kende ngai na kolanda osima ya ndo bomonaki basalaki système ya donc la carte qui gagne donc vraiment basalaki pe esimbi politique ezandengwana donc monique yo ko simbate otikeli muninga kei na kati ya masolo donc lelo tozali kolobela parce que boyebi personne aza ko ignorer makambo ezali ko chauffer mikolo ba jour oyo na kati ya internet. Ezali que directeur à cabinet et président de la République Vital Kamerhe a witi konomé mwana naye Daïda Piana comme directrice des études na présidence de la République. Et pesi nyamu et pesi makambo belé parce que toyebi déjà tâche moka munene ezali na kota Vital Kamerhe parce que les tout kaka ekole kamikolo 15 millions bakangi mutu 15 millions avant déjà na kota nanu na sujet o nazali koloba na sabino na makambo ya 15 millions makambo ya 15 millions président babenga ki na TV 5 Monde a répondre na question na avec clarté a machaki ba monter a salaki fine bouche te a salaki ndengi ba politicien ba salaka te langue de bois te alobaki clair que apesa mitindo na juge wana alanda makambo wana tina suka mutu moko akogene yango te donc makambo 15 millions na minute oyo ezali affaire ya justice donc ezali juge mutu azali ko sala ba investigation na yazo sala banquête na ye donc ezali sous likambo ya président de la République te encore moins ya Vital Kamerhe et loko tozali ko senga ensemble donc bata FCC batondi kuna ba convoquer juge wana batu na ye makambo ngo ekomi na niveau nini au lieu to polémique kaka boye baki lelo ndenge président de la République alobaki makambo 15 millions na soki mbongo wana ezalaki destiné na compte ya mboka ekene na compte mboka Vital Kamerhe akozwa masolo oyo sengeli na justice donc siko totika ko polémique na makambo oyo ya 15 millions parce que na niveau oyo tozana ngo siko ezali na niveau ya justice donc binobo tuna juge wana soki azosala na dossier wana nini donc parlement mutu eza na droit ya ko convoquer pour batuna ye ba demande d'explication siko to koti na sujet oyo ya Daïda mwana ya Vital Kamerhe donc Daïda Piana donc vraiment ce qui va nommer Yesikoyo na Vital Kamerhe en tant que directrice il y a étude kuna na président de la République problème ezawap problème ezali parce qu'azali moi na Vital Kamerhe mais non problème ezate ce qui azali na ba diplôme azana ba compétence o esengeli assumer poste wana ezana problème te mais to komi ko polémique ezana un problème wap donc arozalate que neti salarié moko ou bien neti fonctionnaire moko ou bien azali na ba avantage non arozala neti fonctionnaire nyoso neti salarié nyoso soka salé frakata bako
sala ye masolo neti mutu nyonso tu. D'ailleurs ceux qui ozali na famille batio na compte ta famille ozali donc mutu moko il faut travailler contre les kabato normal parce que ceux qui travaillent mabe baba po yo ozali mwana boy po yo ozali ndekwa boy. Mais non, mais Congolais, tous à la nanu vraiment, tout réfléchir. Awa to mona na poto, na opesa bien exemple, to mona na poto, Macron awa à kota na Élysée. Alobi que non ngai makambo mwasi na ngai il faut akota na statut moko clair. Macron appelle ça statut. Na mwasi na ye bavanda ndako moko. Asala kana ye kuna azana statut moko déterminé. Et puis tokei na Chirac oyo père son âme atika biso. Chirac mwana na mwasi. Azalaki nani? Amando sa na papa na ite. Est-ce que asalaki mabe ou bien et comme qui polémique ce qui mwana na yo ben de kono akoyi ko asime masolo o etangami azana ba diplôme wana daida atanga na Angleterre azana ba diplôme na ye etangani ke bacha ye problème ezawa tozongi na mboka na biso Mobutu c'est ko kokungwendu waza banga président fondateur ya parti état ataki niwa ataki ambassadeur niwa zalaki atamba niwa kuta kotaki makambu ya ki ambassadeur asala makambu ya ambassadeur ataki niwa bando sala musalate mais tokomi ko polémique tokomi ko loi nini yango ba vota kuna na Sénat ou bien ba vota na parlement o elobi ke okoyi ko nommer mwana na ote ou bien mwasi na ote ou bien ndeko na ote ezalité mwana wana daida ceux qui azana ba diplôme. C'est bon, ceux qui ont un diplôme, ils ont un diplôme, ils ont monique na poste, il fallait y avoir. Problème est alité. Totika ko sala ba polémique na makambo etangami bo sala polémique te moi cela n'engage que moi même na kasi ba te belepe bazali ko partager vie nanga ou ba dans 5 minutes avec ces engades moi ça me gêne pas du tout et puis problème est alité moi nanao okoki ko nomeye na poste moko bo etenge o esengeli ke asala yango na pesi exemple ya Mobutu na pesi exemple ya Chirac et salaki désordre te. Pourquoi kaka daida kaka ekomika bona parce que na mutu na biso donc Vital Kamerhe azaka na problème à partir à 15 millions et on te dit que dossier 15 millions il faut ekende pe mbango to eba solution ezali nini makambo lekini parce que tant que ezaka en suspense makambo na ezozonga kaka donc tozala na ba polémique na makambo abuzo baté tozali komona ke polémique ezozala te bomona président de la République na biso Fachi Beton alingi polémique te bomoni ke banda mboka na biso banda to yeba kutus donc salaire ya ba président de la République te kanambe nana yebeki kanambe salaire kanambe azaki na salaire kanambe soko la muki mabe mwana ki azui 3 millions azui 5 millions donc salaire yebaki te mais président de la République aye allez ati salaire na ye par mois 15 800 dollars américains par mois 15 800 dollars américains par mois batu tout ba yebi yango est-ce que salaire a kanambe nana yebaki donc toujours monaka ke président de la République alingi transparence na makambu nyoso tout oyo esengi na mboka na biso donc bino moko bomoni donc parce que to komi ko polémique na makambo esengi to polémique te donc mwana na yo ndeko na yo soki nani soki azali na ba compétence oyo esengi na musala wana azali na ba diplôme oyo esengi na musala wana eza na problème te. Loi moko te ezali balobi kokoki ko nommer mwana na ote obe ko nommer ndeko na ote ezala te ke o salika ka nomination moko ka boye par complaisance non ceux qui azali na ba diplôme les cas ya Daïda Piana za na ba diplôme o etanga me ezo gêner na nini ezo gêner parce que o azali mwana Kamerhe mais non azoi bazui kuna tant que mwana te bazui tant que mosali neti mosali nyoso tout donc parce que to komi ko polémique na makambo ezate bongo siko polémique a tozali awa na Mbemba na lamuka na Fayulu bakomi ko négocier na FC7 baza ko négocier na FC7 donc bazo sala siko masolo na FC7 est-ce que to moni bato ba fioto la bambanga est-ce que critique salami te donc tozali na respect na ba journaliste mais ba journaliste mususu tribalo ethnique oyo balobaka ekoma journal na bango ekoma ya kolobaka makambu ya parce que azai kolobo pourquoi balobi te na le bino FCC il a dit si Mbemba donc na Fayulu bazo négocier na FCC bazo sala maso na FCC donc nana ngwa lobiango na ba journaliste wana balobaka makamso comme ka bazo balobi yango te evandika kabo mais na makambo oyo eza na tina te parce que tant ba nommer wana ba nommer na ndenge en 4 minutes ba nommer batutu ba yebi ba nommer soki ezalaki na ndenge ya mabe bango sala ngo na ndenge en kati donc parce que tout le monde rappelle ba misusu pe au mona donc azu pe poste ati pe ba conseiller belé ya bandeko na ye donc kaka ndenge wana conseiller privé
Tout le monde a donc Chibalate kuna na primature. Chibala tondi ça bande connaît ba conseiller belé bon monde place en nomaki bango ba conseiller belé ba vanda kuna donc au test d'accueil abima ba moustache na ba favori à kota donc à 4 na ba gilette. Mais bande connaît donc ba nommé mwana Daïda donc un piano ba nommé total est-ce que ba nommé azana ba diplôme. Donc ba nommé et ça na problème té. Donc vraiment ma makambo oto tika ba makambo oyo donc tozala focaliser na makambo oyo ya solo to ko cha polémique. Vraiment ya ngona monique congolais to komi na problème congolais toza na problème. Congolais to komi na problème moko donc tozali ko comprendre atate donc to marquer pause ya ngona nazali ko senga na bino botalaka émission oyo ya monganga Jean-Paul Jamba salaka mikolo azo sala ça fait 1 mois, 2 mois, azo sala ka makambo ya mitu donc ba parano donc bateau mitu ezo sala te po bateau belé to mona na ba congolais azo tambola bo mutu eza déjà liboma soki bake ake ba ko kanga en hôpital donc nazo recommander bino bolandaka émission oyo ya monganga Jean-Paul émission elekaka na site na bino cluboriginal.com après wana pe bokomo na pe ndenge na epsaki bino kake donc traiteur munene azalaka na kati ya Belgique Romain mwana mboka donc asalaka makambo belé donc akoki bosali fête à Paris ako se déplacer partout azali donc bo bengaye donc azali mwana mboka yango na bifo biso na biso to sangana soki mwana mboka asali eloko il faut to chai maboko to marquer pause Tolanda, bande annonce Mibale Oyona, non Sebino. Restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Mote Bandeko, merci Ndebo Yamina la banda Konabino. Tomanda désormais Kokutana, na cadre ya émission Oyo, Tolobe la santé. Bon, là comme on a Jean-Paul Jamba, dans Naza Ndeko Nabino. Dans Nazana Poto depuis Bamboula et Belé, dans Nalongwa Kisasa, Nakolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Bandal Nalongwa, na Yapoto, Moussa Moussona Salakate, Nazakaka, Nabopito. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, le banin, Motema Nabiso, ezali pompe, et un muscle, et un canitili kofi, Motema Mouton soit un kofi naïe. Sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas ou pancréas yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline musala ya insuline eza nini eza soki olie yango ezo réguler donc ce collier est sécrété et produire insuline pour équiter ça. AVC. AVC est un accident vasculaire cérébral. Bon, je vais vous expliquer bien la moukousé. A. Les accidents au à tout moment. Les brutal. Si que V est un vaisseau. Le vaisseau est un artère. Ba veine au cerveau et puis c'est cérébral et tel makambo etali cerveau etali mutu voilà pour la AVC mais si ko ba classifier en mode 2 les amis balé les AVC au babengi ischémique na AVC au babengi continue comme mon conseil quand on dit maman na bana ko lo bana ngai na kitetela Papa Dembaki de Kama Nyamase la dièse. Nana bakisina pondu. Kozala nzoto malamu edeki loso. Nyama mbisi na pondu. Merci.
êtes Rom's Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rom's Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rom's Event, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bino mo Tolanda, donc émission on a recommandé bino santé et na prité. Santé net biso to télémara devant bino ezala mutu nyoso tout ceux qui santé eza bien te okogi ko sala eloko te ceux qui le lovani na hôpital kuna na lit hôpital ko sala eloko te donc émission ya monganga Jean-Paul Jamba ezali ko concerner santé et puis azali ko expliquer bino na lingala donc vraiment bolanda kayango na lolenge nyoso parce que ezali na intérêt na biso nyoso tout et puis bomona ki deuxième spot publicitaire ezali ya ndeko na biso o yazali na Belgique ya traiteur munene o yazali na Belgique en tout cas il faut bo tchaye maboko parce que azali mwana mboka soki bosali feti bosala rappel na ba professionnel bozwa risque te bobengisa muto ayebite donc bato bayeba lien na feti na yo après bakoyi maladie et comme makamba ba plainte ezali na tina te siko nazali koloba parce que batu nyoso tout omoni makambo tout ozui lelo partage ndenge tozui lelo na lobaka yango soki tokomi partager boy ezali fayulu muto amemela biso makambo ezali fayulu qui dit fayulu ezali lamuka. Donc lelo naza koloba bato belé balobaka belé baza koloba siko neti muzitu est-ce que lelo penza muzitu ye muzitu ndenga za ndenga na ko pesa penza ba leçon na peuple congolais muzitu grand fakwa numéro 1 ya ba fakwa en tant que premier ministre o aleki muzitu azate est-ce que muzitu ko pesa lelo leçon na peuple congolais muzitu ya zalaki na primature muzitu asala eloko nini na mboka na ye kuna na région na ye ya bandundu nazali ko lakisa bino aéroport botala kaka aéroport o ezaka na bandundu botala état nango soki ezali aéroport soki ezali ni muzitu ayiba mbongo atonga nini na bandundu botala bino moko na ba image. Nous sommes à l'aéroport national de Bandundu-Ville dans la province d'Ikwilu. Cet aéroport, créé en 1955, avec une longueur de 1450 mètres, 45 mètres de largeur, 15 tonnes de résistance par eau simple isolée et un revêtement bitumé, devient vétuste et se trouve dans un état de délabrement avancé. Un état de dégradation. Même quand l'avion roule à une grande vitesse, il y a des pierres qui attaquent les hélices et les parois de l'avion. Situé à cheval entre deux quartiers populaires de la ville, et dont CBR Congo, cet aéroport devient de plus en plus un danger public, non seulement pour les avions, mais aussi pour la population qui la traverse à chaque minute. Difficile pour la RVA d'appliquer les règles de l'aéronautique malgré l'intervention de la police. Mususu komona ke bolongo l'aéroport na bino bokene nango kote mususu azoyebisa bino ke bochango clôture donc oyo biso tozomona wa soko za motema munene te okomemanga. Oui, un aéroport national qui est des noms qui manque même une tour de contrôle et la RVA utilise une radio à basse fréquence limitée pour la communication et qui entre d'ailleurs en interférence avec les radios communautaires installées près de cet aéroport.
Le commandant de l'aéroport du Bandundu fait un plaidoyer. La meilleure des choses au moins c'est quoi? C'est clôturer. Mais il faut avoir des moyens pour clôturer un aéroport comme avec une distance à peu près dans les 1800 mètres, multiplié par combien? Multiplié par 2 plus les à côté. La deuxième solution, nous invitons peut-être les autorités qui nous... La deuxième solution c'est quoi? C'est la construction du nouveau aéroport. Une invitation à plus de responsabilités pour les autorités du pays. Donc binomo boitolanda aéroport na Bandundu muzitu fakwa ya ndengo po ba muzitu wana bakolandela ka bango muzitu CPI oyo président de la République obeke za na kisasa ba muzitu ba robika te ba muzitu bakokanga parce que azali parmi ba miyibi oyo bayiba peuple congolais oyo penza oyo soki to banduki o classer bango muzitu azala côté à likolo et puis tozali ko lo muzitu yo ko lo bate muzitu yo zala ki premier ministre tango combattant Armatungula kufa yo zala ki premier ministre te corps ya Armatungula kenda ba meka ko poser question na Belgique o répondaki si bo kataki mutu wana bolingi kuta lo bate muzitu ozala ki premier ministre tango ba kanambe wana donc kanambe medio kana bomi Armatungulu yo yebisa biso te muzitu o chambanga yebisa biso corps ya Armatungulu ekenda wapi muzitu yebisa biso lelo corps ya Armatungulu ekenda wapi tika ko distract biso makambo yango to ko lobela o loba yango donc peuple congolais to tika distraction donc yangwana lelo nazalaki penza ko beta sete na yebisi bino bato belé na kasi ba kozala pour ngai donc yangwana yebisi bino problème ezalité donc koki ko nommer mwana na yo ndeko na yo mwasi na yo donc eza na problème te azalaka na ba compétence oyo esengi po na poste wana azana na diplôme oyo esengi po na poste wana donc na pesi bino exemple ya Chirac anomaki mwana na ye azalaki pembeni na ye Mobutu anomaki mwana azalaki pembeni na ye Macron za wana acha masolo ya mwasi na ye asalaka na Élysée kuna epoza problème te donc to tika distraction na makambo oyo esengi distraction te yango wana lelo to betaki sete wana parce que peuple congolais azoko kota na distraction ebele na makambo eza na tina te peuple congolais komi pressé na makambo nyonso tout il faut ça la nyonso tout doba ebite que président na biso asali même pas un an président Salina nous un an comme 15 millions à répéter les bino dossier on est na maboko ya justice dossier on est na maboko ya justice président zalaki clair et net na interview na TV5 donc mutu azo instruire dossier wana ye mutu ba convoquer ye kuna na parlement après sa explication na ye donc ils ont concerné sous président de la République te encore moins ye moko Vital Kamerhe donc vraiment to komi na suka ya émission na biso le à 5 minutes ndenge na epsa binoka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc ndenge na lobaka ke je reste toujours friand de vos commentaires de vos suggestions de vos observations même critiques n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre site cleboaoriginal.com ou sur notre compte YouTube. Donc ce qui n'a commis na suka ya émission boyebika ke na pesaka bambote na base mute simbara makambo ya 5 minutes base na bandaka toujours na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele donc Ziko Mayele député oyo ya solo oyo azali motema malamu donc exemple type ya ba député oyo penza il faut bazala na parlement donc merci mingi Ziko Mayele na nyo surtout au sala rapport na mboka pe na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya Lille pona kopesa la petite Nacha Lukombo bambote belé ya Vanessa masolo kuna na kati ya Lille bana nyo surtout babotama bakoto bakola bakoto bakoma kolanda 5 minutes avec César Ngadi grâce à la petite Nacha Lukombo donc na kati ya Lille na kopesa mbote mutu avanda na Lille po maire ya Lille ville à Lille il faut futa ke mpaku parce que Lille le panzana na mukili mobimba grâce ya président d'homme na Lille na pesio bambote ebele na kei na kati ya Londres po na kopesa mbote na Lauriane Mengi yazali mwana mwasi alela makamba mboka na ye yesoki e matie na mutu alelaka kaka donc ye makambo kaka ya kolela donc soki lekeli ya mutu alelaka na kei na kati ya États-Unis pona kopesa Alain Yeye ba mbote belé aeleye yazali muninga ya Dudu Swami Dudule donc ba kola esika moko petit na biso ndeko na biso ya Montiki donc Alain Yeye ba mbote belé na kati ya famille na yo. Donc na kei na kati ya mboka na biso RDC na epsaka bino soki bato bazali kolandanga parti ya mboka kuna parce que ba mega ezalaka neti ya biso ate donc e markanga makasi epesaka nga vraiment courage ya koloba devant bino donc nazali kopesa mbote na Henri Ndaye Mukeba ye kuna azali na base na Kikwit avandi sa masolo ya 5 minutes avec César Ngadi.
nakei na kati ya Londres pour na kopesa Christian Yeye ba mbote belé, donc vraiment Christian Yeye ba mbote belé biso to benga kaye do wala za petit na biso penza mampala, donc ba mbote belé na Christian Yeye kuna na kati ya Londres na tikali kan na kati ya Londres pour na kopesa Joseph Profa l'empereur qui simbre premier, donc yé arataka 5 minutes avec César Ngadi ngakuna ndoko boulele so ndengini OK yazali molandi munene ya 5 minutes avec César Ngadi yazali mwana viva mwana ya papa Wemba mwana ya papa Wemba. Donc vraiment Joseph Profa l'appareil qui simbi premier ba mbote belé esika yo zali. Donc ndoi na ye mususu azalaka na États-Unis d'Amérique na kombo ya Joseph Wemba na Caroline du Nord. Donc Joseph Wemba na Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique ba mbote ebele vraiment esika yo zali na ndengo landara 5 minutes avec César Ngadi. Donc na kei na 78 pour na repesa Gauthier Pindi ba mbote belé Gauthier Pindi azali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi kuna na Ziveline na 78. Nazali siko kopesa mbote na Pati Chindele, donc à se reconnaître Pati Chindele ba mbote belé na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na Sao Paulo na Brésil pour na kopesa Serge Mukendi ba mbote ebele ya azali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Yalolo Swami et derrière la caméra c'était Doudou Swami Doudoulé. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe 2020 à Kosili Sangote, Kanambe Penza à Rozoa Masolo, Nambuchu, Tonadikosi. À très bientôt. Original.